Et bonjour à toutes et à tous. Hein. Voilà, bon, Francine, les bébés goûts de la presse. Voilà, des gros bisous à vous et je vous aime beaucoup. Et Naïf Sabine, que vous allez toujours brancher ce côté. Et puis, vous s'abonner massivement na Canal Info Plus. Voilà, vous allez jamais décis. Et là, j'ai dit un grand bonjour à lui qu'on appelle Balobi Dadi Akouza Mombo. Mombo chéri, je t'aime beaucoup et merci pour l'invitation parce que bientôt là, on a un mariage. Et voilà, je t'aime beaucoup. Et voilà, et donc tout le monde Francine trop dans les labos grave et ni na sabne que moi musa na zana tout pour que news actualité vrai vérifiable et puis à la source quoi et dans le monde entier ni na sabine que ngana zana toujours pour que landa information ko zongo pe ko laksabine ngo toujours na Canal Info Plus voilà et des gros bisous tout ba holandanga et merci à Jonathan Bonganya qui est derrière la caméra et là on a vu la binolan de mystérieux il s'appelle Maître Issa je crois qu'il y a c'est un homme qui a mission
et c'est un mystérieux, c'est un musulman, c'est un marabout de tout temps va comme on parce que bon bah ça maman on se beaucoup découvrir les émissions nanga to solanini maître Issa ça qui na déplacement et maintenant il est de retour. Voilà tu va voyage na y cause de voyage na Congo central et puis pourquoi azongi c'est l'un des causes au tekolukele parce que to solanaye vi non makambo ozo le kanakati ya Congo central beaucoup découvrir on lelo na micro nanga maître Issa. Bonjour. Bonjour maman, bonjour na bande gonyoso baninga nyoso bana na biso à partir à poto na monde entier. Donc dès nazaboué ba yebinga déjà que wana maître Issa ba yebité c'est la toute première fois ba mon maître Issa comme on a maître Issa non ceux qui n'emploient maître donc ils ont le droit na titre ils ont le droit makambo na sala ga yango ba benga nga maître mais comme on a Issa comme maman na papa na ba boteli ngai. OK. Et voilà un maître Issa bonne santé mambo nyonso normal. Non, santé ça normal n'angola nzambe nyonso ça bien. Naïka toujours qu'on parlait sur la réalité ya maramusus ou ezoleka na mboka na ngai pour ngana villageois na kobenga ka villageois parce que biso ba tabako bato ba utanga ba Congo central binga biso ka ba villageois précisément na uti na Congo central na village moko Tchela nembi Tchela wana village na nga place ngana buta 1000 place ngana koli place ngana bandeli makamu na ngai nyonso ezakuna. Et voilà, un maître Issa, il est bio ou les canaux émission tellement bien maître Issa, c'est un mystérieux. Le maître Issa, tu as cause il y a voyage na Congo central. C'était pourquoi? Non, ce qui est long dans les cas parce que d'abord on a premier un maître YouTube, ce qui dans les cas sur YouTube, et ça qui biso to koli mingi na ba village, to koli mingi na ba village, to tangi mingi na ba village, mais en réalité maramba ko déplacer trop na cadre ko sala misala to déplacer trop ya monde lo esali biso pe to yeba pe que non ba le na YouTube pour que non bata poto bon entier ça nini et mon ayo tellement pe to sali pe informatique ya monde permettre que non le pe to yeba pe que non ba le pe na YouTube mon kile ça nini et mon ayo et lo que sali ki non nga lelo na le na YouTube na le na chaîne na banda ko le na ba chaîne parce que quand on a que maître Issa il paraît-il que non makamuna ezoli simba les sous-souti ya ngondo mona ebiseki que non makamuna nga ezakaka pe bato belé bazolo basé que maître Issa tellement ngona na Tchela ba réalité makambo ezoli kakuna na mambo incendie ezosale makuna il paraît banganga nyoso bazakuna na ba commerçant nyoso mambo ezo simba les sous-souti mais maître Issa tu dis que mambo ezo simba les sous-souti parce que vu sango o akitaki na village ya Tchela wa sango o do aye kobimisa donc kibunganga na bino doso na ko ba bonga ko bimisa makambo so mabe esale makuna aye ko lona babiloko esali ke ekimisa bino ba Congo pour que le obozonga kin parce que to ki ba mettre belé ba longa ba Congo ba na kim maintenant to ebité. Qu'est-ce qui se passe là-bas parce que tu dis que bino ba mystère mi siège na bino ezakuna mais il connaît ça dit que bolonga boya kin. Premièrement d'abord ba mon na maître Issa bazwe baté makamuna ya bandango ndeni azulu baraka ya mystérieux asala ka nini juste azanganga aza magicien aza marabout to aza na titre nini to aza ni tamusu prophète moko boy non. Vraiment batu fo bayiba makamunga na salaka na irita yango papa oya butinga papa na yini mutaza ki pratika ya makambo yini mutando pratique makambo après ko pratique makambo azalaki susu na tango mulaite ya ko vivre aya ko kufa tango yako kufa ngana yako za héritage ngana zaki na ngana ba ville la matadi wana na baboma yitango yako kufa ngana yako hériter ne ko zonga skomboka na Tchela pomboka na ngiza Tchela ne sko ko zonga Tchela pona hériter pouvoir oya tiki popisi na ba Congo ezandingwana mais c'est comme si bino ba mettre nyos bozo hériter ka biloko ko na ba Congo non d'abord nano il faut ko tunaka yana mutu na mutu mususu akoyebisa yo ke non ye a hériter biloko mais munoko mboka na ye ayebite d'abord nano ngai nde na zaboué nga na za vilain oya yebiko lobaki yombi atazana niva poto peut-être na koloba mamo ki peut-être okoyoka na mikana koloba nano kisoko lobiki Congo oya ba Congo na koyoka mais yomi na koyeba te pona za muyombi il faut zabanga mamo balembu yoloka ça veut dire na lobi yaloka il faut koyoka kama kamunyoso bazoloka okombani wana izana mulanga na munoko ya mboka na ngai okombani parce que d'abord on a un mystérieux irrité faut iba munoko ya mboka na yo
pour langue nini yo ko na ba ancêtre na yo parce que na ba ancêtre na biso so la ka na langue sacrée ba binga langue sacrée soko collaborer na ba ancêtre na yo faut y ba langue sacrée eza monoko ya mboka na yo yango abinga langue sacrée ngala boyo kana bien te foka na langue non d'abord on a moni tango makambo esali maka tokuta yango awana d'abord nana bakoyebisa yo ke moni eloko avai banda kosalema il faut sala boye il faut zongisa boye na sens na lobby par exemple bakotikelo eloko supposons abingi porte-monnaie magique yo ekoluka porte-monnaie faut bala kiso ke porte-monnaie oyo banda ko produit autant par jour vous comprenez eza ndenge moko na ba biloko na biso tout o nanga no expliquer yo o peut-être to kolobela lelo na émission vous comprenez eza ndenge wana eloko nyonso faut bala kisa o ndenge nini o ko faire fonctionner lango parce soki osalaka magie neti magie ya bokoko parce que moni neti oza boya yeba ke non ba magie yango eza différent vous comprenez yana mutu muso asela ka magie blanc eza magie moko mondele o mondele ye aye kozwa mayele e pa na biso mondele ayebaka magie te pas na biso peuple noir mondele ayebaka magie te mondele tango auti poto aye awa nde akozwa nde awa nde ko comprendre makambo tu soko tali ndeko na ngai makambo nyonso ba réalité ezoleka pa na biso nyonso ezolakisaka ke non bazaka na posa toujours basilisa biso vous comprenez bazoki ba toujours ba pouvoir na biso parce que ngai soki lelo nga na kimi na mboka wana na courte joie eza pona koko nanga kimi na mutu moko o ayebani na village ba Kongo lokelo ndenga zana ya zama sana ngati azape camarade nanga ti soko yebana na ye eza à travers ya koko nanga comprendre à travers ya koko nanga yinde bando travailler ça parce que koko nanga za mutachela ye pas que mutachela mais ya za vina tangu ya ye faut ekokuta ba eyandro ba mabele ayikokuta ba koko na biso nde ba yeko pesa ye opportunité ke vanda awa soko lingo sala pe makamuna yo vanda parce que biso ba magicien to za na biso na bolingo to za na biso ba politicien te to za na biso ba to bomaka te to bomaka na biso ba to te to be saka na biso to maboma te non moto abebaka ceux qui a respecté que bikilati vous comprenez omoni ba maître o bazoleka ka ba YouTube bazolombaka onga na magicien nga na abona aboye il faut que tout na bien précisément makambo yo salaka tuna ye pe source wana ken eza lokola yo yebi source na nga tina type na oyebi ça veut dire nga pe na lobi na nga vérité nga na banda makambo ngo te nga na irita yango nga na banda yango te non banda bo mwana te nga na ko irité makambo tango ya komi na âge ya 12 ans oui wana yana komi ya mukolo âge ya 12 ans yana yaki mwana te na ko irité yango mais na bandi ko pratiquer yango na âge ya 15 ans mais na irité yango na âge ya 12 ans parce que âge ezalaki muke mais na âge ya 15 ans na bandi pratique nango oui pour comme ça et kemba moi expérience c'est ça ni emata mais talent tebaki déjà nzete ndenge basali saka mutu mwa mbasu mwa mpese mwa nzoko onyo se tanga maki na nzete na yebaki yango déjà na âge de 12 ans non wana na tana komi na âge ya 15 ans na yebaki yango déjà mais pour to kota na monde la spiritualité to kota na profondeur neti lelo tango bato bazo comprendre lelo tango muso bato muso makambo mettre ça au pratique ka pe que non makambo pesa concerné dans domaine ya rose quoi neti ba makambo nyonso wana pour na comme peut-être membre moko ya rose quoi eza que non expérience dans ndé na tamboli na comprendre que non tant on a pratiquer loko c'est que fona luka pe connaissance moko ya catholique na luka connaissance moko ya rose croix na luka pe connaissance moko boye et belé pour ça la nini un jour soki na kuta na travail moi na za limité exacté comme mélanger wana mabete non ezali mabete et loko ezala ka mabe ko mélanger nzoto et singa ka to sangisa ngo ba esprit belé comprendre soko tali dernièrement makambo botala o nyonso zolika neti naza na kata temple nanga ozomona na ozomona oza livre ya magie wana eza livre ya magie ba livre wana omona ki wana ba livre ya magie okutaki wana ba livre ozomona na ba livre ya magie livre wana à travers ya livre wana oza na capacité ko soana monde de ténèbres ngai te muna komi yango eza livre o ngana sombaki donc on dit que tanga ngonde ça que comme en communication na oui à travers ya livre wana pratique nyonso ya magie eza kuna okopana théorie na pratique ezakuna mais tellement na maîtriser des pratiques parce que ba ko peso livre magie mais yo moko théorie ebina te parce que faut na expérience ya magambo pe faut na makile ya makambo yango mona ka muto ayeko luka fétiche pa na yo tango ayeko luka fétiche pa na yo mbala moyo kotimba mona temple te faut ko vérifier na soki ba koko na ye eko simba makambo ya zoluka
ça nos vérification pas na yebisi na pour pas na ngani pas na nga vérification ezala na ngo fele consultation ezala ngo fele ngana singa na mbongo ti wana selon ndinga na ko makamu na nga tana biso mettre tinga na nga mettre te OK non pas na nga ava bana bote ngana singa biloko na ti peut-être o edinga ko sombela nga part peut-être bouger mais consultation pas na nga ezala ngo fele bon ngana mutu na bandi na bukoko donc ça veut dire na zana expérience belé na makambo ceux qui nazo lobele yango inconvénient mo na katsa mambo omoni magie mutaza parfois azate omoni soko moni okoka dossier mutu tebisa mutu mama omoni dossier na yo to sala yango te ko ofose ko sela mutu eloko moko bo mutu abebisi tango musuma mbongo na ye azo souffrir nango ya pasi sima nango ole mbongo na ye oyebisa ye ke non mama makambo ko simba te obakoko no baboite mais faut qu'on vérifie d'abord auparavant. Vous comprenez? Il faut qu'on vérifie d'abord auparavant, avant mouton banda dépense. Au moins les logos, il y a des logos tarabatu, il y a des sarabatu, magicien, des escrocs, des belébé. Et puis, on va comprendre parce que moni qui ici, précisément, moni Congo central, est la province sacrée. C'est comme si bindu ba mystérieux, on y toujours Congo central. Biso ba mystérieux nyon sauté tout. La majorité. Non, pas la majorité. Bon, peut-être la majorité, peut-être dans le monde dans YouTube. La majorité, papa, on a mis en Yamba, ba Congo central. Apparemment, ndenge za boye mama, elle wanga na ebisio. Ngai mboka na ngomoni nga solo ngozo nga référence na nga, ezanchi la place yo moni. Wana mboka courte joie parce que courte joie pour abima eza biso. Eza koko na ngai nde mutabimisi po ayebana. Wana opone eza mboka na eti. Ya Congolais de, on est mboka na eti. Vous comprenez? On est mboka na eti. Tango aye nde yango nde sali ke lelo asani ni abima. Ba epe ko bimisa ina ndenge mais c'est la bé wana aye aye kolona ba croix aloni. Yango nde sali ke si sa pouvoir wana parce que biloko belé zo fonctionner souté. Binyumba na biso zo fonctionner li souté. Ba kodi na biso nyonso wana zo fonctionner li souté. Biloko basango baloni lo. Omoni eza lokwa omoni eloko na simbi abenga ngo meya. Donc vrai na munoko mboka na biso abenga ngo meya. Na munoko normal abenga ngo kodia. Eloko na bulu wana oui olombongo. OK wana zomona na wana eza meya na kimna munoko mbonga do beta tele ya meya. Wana siko na lobina munoko mboka na parce que so na invoquer ba yes ba être bazana ba koko na bazakuna. Il faut invoquer na munoko mboka na ngai. Oui. Kasi yango eza kodia yango esanzaka mbongo ndenge mona ezaki na partir ya temple wana esanzaka mbongo ebimisaka mbongo na kati ya temple. Vous comprenez? Ebimisaka mbongo esanzaka mbongo wana kati ya temple wana ezaki na kati ya sake wana ezaki na kati ya porte-monnaie parce que loko wana partout oyo kotia yango ekosala makambo ezalo atambike na tsango na poche nango non kotambwa nango te wana eza esprit do yango ezala ka juste ka bisiko za lindo sel mambango wana mona yango ezaki na kati ya temple. Et vanda na kata temple à travers kata temple de ça la beka na kata temple non et ça na kata temple te ceux qui par exemple suppose yo muto za na posa na ngo on est par exemple maître Issa na posa en kodia vous comprenez oye na kotekela yo kodia moni ti loko wana mais toteka ngo mais par exemple muto so benga oya yebi makambo omoni précisément ezana batu muso pour à comprendre bien pour awa toza na télé pour mutu mususu à comprendre la réalité ya eloko wana abinga atanga ko binga maître Issa na bando ko expliquer mon eloko wana bulo mona ki wana eza nkodia faut ko expliquer bango eloko ya bulo wana eza nkodia o wana na kati wana eza porte-monnaie magique wana donc faire livre wana eza livre magique et pour duraka et bimisanga biloko cercueil eloko wana eza véhicule spirituel na ko binga loko véhicule spirituel disait eloko moko uniquement ezo faire contacter na monde spirituel yo moko moni tanga fongoli ezala ki vide après tant on a kangi et bimisi parce que plus de 10 000 euros mbongo bimisa ebile ko bimisa dollar na franc congolais bo bimisa euro kasi po mona ke batu musu baza limité parce que ça na batu musu basomba ka ba mero ana temple ti mais oko saka ba journaliste ngana maître ngana za boye parce que toujours ka ba réclamation trop to traiter kat tu yamba ba tu uta rapporto pona nini boye maître Issa meka ko leka na ba YouTube ngai pona ko ko leka na YouTube eza ba client nde ba vesenga ngama mbona ibaki yango te ponga na za villageois ngana ko na village na botami na village donc précisément mam na tuna sela ngomingi na kata village tonga toyiba parce que tokaki bandongo wana emelo ndenge obimisaki mbongo wana ba euro wana tomoni bongo et ce que comme dalobi ki asalela ngo eza na inconvénient moko te omoni bolia kango pe mbongo wana obimisa omoni ngai
nazo sala démonstration te po batu ba benganga mais nazo exploiter nazo sala fierté que magie na mboka na biso pe ça nini existaka monde to leka ndenge mona ka ndenge ba coperfunde ba leka ka ndenge ba magicien belé ba lekaka ya lugwanga na sala fierté ya mboka na ngai nazo la oui magie existaka bato bana ba imagine wana siko omoni na la siko différence omoni biloko na la kisi wana oya bolo wana ona bingi nkodi wana oya bolo wana oya oiza libin bonga libende wana oiza lokwa mbonga libende wana meya wana ya nkodi wana magie noire wana eza magie ya bokoko eza magie ya bakoko na biso parce que ba ancêtre na biso matematika ba biloko wana eza ngate muna sali yango okopone zela ka travailler à partir ba c'est oya cercle wana eza magie blanche vous comprenez wana eza magie blanche wana eza sous magie noire te parce que bakoko na biso basela ka makambo na ba cercle bakoko na biso basela ka livre te vous comprenez wana eza siko to na monde de magie blanche vous comprenez c'est trop mot qui va vers la fin et l'on a biso ngo na habité ko expliquer bana poto nyos bazolanda wani pe ba otu balinga ko parce que ndé côté la ba image il y a des gens au borbenga yo ba contacter parce que mi bazo banga vu et ba mettre mingi ba combat aventure j'espère oye bien oui premièrement elo mona loba nazo influencer batute kenga naza fin kolega batu nyonso parce que moni nga lobanga buka mona buka ko kila ça veut dire lobaka na monoka mboka na biso wana lobi on na monoka mboka na biso so ozana posa ko mona okomona so posa na posa sentir réalité ko ozala okomona pe réalité parce que magie za la limité te comprendre bato bazoloba que non nazana posa biloko na yo na continue transfert spirituel oui transfert spirituel biloko musu za la bien continue on a transfert mais biloko musu za déconseillé oui non négocier en présence te toi na ba agence so batinda ka biloko to za na ba DHL to za na ba poste comprendre to za na ba Lambert de Paris ce qui omoni mutu d'abord na avoti ne eloko na transfert spirituel o aza musika il faut oyeba comprendre il faut oyeba il faut otala est-ce que eza ou bientôt eza mabe vous comprenez parce que moni nga na ebiso ke yango pende bimisa bato mingi ba aventurier yango na ozomona bato musu bazo ba aventurier aza sona capacité omoni nga na boya na expliquer client bien moni makambo zoluka eza ba réalité nango eza boy ekosenga bato so ekosenga bato na biso ke mama makambo luka ekosenga bato so ekosenga bato na ko expliquer bien ke makambo ekosenga bato te so ekosenga ke oya ana mboka awa na ko forcer te na ko biso ke mama yaka awa so na biso ke na ko traiter musano a partir ya musika c'est ka partir ya musika putala kaka yo moko yebi yo moko za awa vanda kana kishasa mais oyebi oyoka ka bako oyoka ka sango n'est-ce pas oyoka ka sango te même sango bato musu bazo baki onga na sela ka bengo omoni bengo baloba ka bengo déjà na maya kenda mambisi bengo akenda maya sila te pouvoir na exister ka tile toujours ko baza ba koko na biso baza ba ancêtre na biso wapani baza ba ancêtre na biso to benga ka bango to invoka bango pegaka pour baza ba ancêtre na biso mais baza parmi ba esprit nga na contact takati vous comprenez baza ba esprit nga na contact takati comprendre bana poto batala ba réalité on a lobby na kata temple wana oyo wana eza tiroir magique eza cercle magique parce que c'est le moko déjà mystérieux na ko benga on a ba kombo nyonso on a lingi oui parce que eza vide après ko fongola ngo eza vide après ko kangango mbongo ye après ko fongola yango ko kanga yango bino moko bozomu na biloko nyonso ebimi pigeon akufa azakuna mbongo ebimi ezakuna vous comprenez numéro ne peut pas nous balandi biso nde naza boye numéro nanga premièrement nazo pesa yango kaka po bato mususu déjà na yo moko alinga te azo par internet oui mais c'est pour cela na pesa numéro nanga normalement naza mettre na leka te pona ko pesa numéro nanga n'importe qui mutu abenga te soko moni ko za na posa ko sa musala soko moni ko za na posa ko zwa conseil na ba réalité ba rivalité makambo ezo komelo na vie na yo benga mettre ça ko za no hésiter te ezala o etangami pouvoir sorcellerie to tritango ezala o etangami ke no pouvoir ya magie to tritango parce que ndina za boezaka te ke ko na utiliser ka magie ndina yebi nzambe te no yebi nzambe comprendre pour ne incarner makamususu fona kota na muzindo ya pouvoir nzambe vous comprenez? Le micro Samuel au moins et voilà et merci beaucoup de votre bazolanda biso et na Paris na Londres na Londres na Moni Martin Suleiman et voilà mon ami je t'aime beaucoup des gros bisous à toi
nabaki toi toujours ensemble jamais tokabwana ngano atoza à Londres ozalaka toujours ensemble voyez ya kati quoi et bon tout balinga Francis nga te vous aime beaucoup et merci à Jonathan Bongania, merci à Dimitri Bongania et merci à tout le monde hein. Merci beaucoup à mon général et Chichimbita général Bison voilà des gros bisous à toi et à tous mes fans hein. Je vous aime beaucoup, je vous love, il y a grave. Pourquoi pas à mes bébés chéris. Et voilà, après ces Zingate, pourquoi pas à Alvin Nambita. Voilà mon bébé. Un maître, il s'est peut-être pour tout succès, l'anime. Namoni osingi mwelo moko ebisinga kina sa mwelo moko démonstration ezalaka nango musala ti mais to olakisaka bana poto ke no makambo ngo basala nango lesekiti non ezaka ti ko totambola yango ata na poche kisi ntango babingo mystérieux c'est qu'il faut zanango partout parce que kisi batika ngo na ndako te bongo so kutani lenga lekamu ya loka biloko nyonso no moni bana poto batala ba réalité nyonso le na ba temple babanga na bango te ko benga maître isa lokwa to moni ba temple ta musu maître isa teka ba tena teka na ngaba tuti okopeza ngata 100 francs n'importe quel billet nyonso zanango na Neti oh ezambongo n'est-ce pas hein ba mais oui cameraman azwe omoni ndenge eza boye bato mosusu balobaka ke no bametre babimisaka kaka me balimwisaka ti oyo eza mbongo n'est-ce pas natie yango awa nakangi yango simba te me nga na osimbisa yo simba simba yango tanga kombo tangaka n'importe quel kombo po ani fo tangaka kombo na oyo siko bana poto na cheki yani sans fan n'est-ce pas nalobi bokanga miso nalobi bokanga miso te hein te kasi yo omoni yaka luka kaka otuninga maître isa sala mwelo moko na lakisi yo ti parce que so tali na ba vidéo nyonso eleki wana na bimisa mbongo kutu koleka 100 francs na bimisa plus de 10 000 euros na bimisa ba pige kufa wana eza ba evre na ngaba na mais nyonso wana omoni nous balanda non teskola ndo siko amona mo lomo na mais ce que amonia en live parce que on est ba evre nga wana tana na kada temple na boite ngala bi muta mona ki na temple evre ya fara mulingi sko mo pe fa misi mo bi na fi fara mais yango moniti ngone limo so ndo mona so mo ebimbi aya fara mais yango ekei otuninga mbongo ekendaka wapi to collaborer kana monde spirituel tant on a invoqué esprit na nga na ebiseke na minute on se invoquer je tika la vie mbongo alongoli yango akinango so na ebiseke yaka na mbongo ahoyena ngo ngino benga mezo ngana ebike ngasantu mo ngalinga mona mona meka no sala bezo simba yango ka ngani susukanga simba yango parce que yonde moto za la clé ah pona ni olinga boyko kena tanate neza nga alinga na mona zwa mbongo no kasi alingana ta simba kasi ina simba bongo sikozo banga pwani tena bangite ah mbongo no yangwana kasi bana mona obekezo na mona kaka mbongo ebimi sikele lo ekenda kifana tandenge ezonga est-ce que mbongo ezaki yangai na senga yango ko senga yana bina lingana iba bisika ne kenda avant bisika na kovandela wana ti lelo non te na iba na mona mbongo ekembongo ye yo ndengo za boye oza na poso faire comprendre to pe bana bato balanda biso yango na ebiso bato balanda biso bayebake moni mbongo ya lukanga ni na vana invoquer bispe na minute bokindo ibelanga boyelanga autant par exemple $100 pona sala ba démonstration ya tourna bimisa ba mbongo ya truc ya grave kopani to binga ngo démonstration eza musala te musala ni biso to bingande musala démonstration eza pona kolakisa bato réalité ya makambo okopani pona kolakisa bato réalité ya makambo ndeke oui magie existaka okopani magie existe ba mettre isa bamboti na bautu balandi biso non ngani na boye na saluer kaka ba ndeko nyonso na ba client nga bo baliana baza na monde entier ba oyo balinga déjà mettre isa ba doutete ke lokaka ba komoko banga loka mettre isa vanda na chela seke makambo na ye beli be escroquer bato ba komoko banga
nga kutu pona nga na posa na kuta na ndina batu wana na lakisa bango capacité ya pa capacité na nga senga no la tangelo mo tangela nga après émission loko boy ko tanga ya po sinon batu so comprendre pesa nga ye banga suko benga na yebisa ye aya ko luka mettre isa ko zo solution makambo pana nga lobaka pesa loko zelo so pesto te peke mec et voilà et merci beaucoup à vous, merci à mon vieux Trésor Chimbalanga, merci pour notre cadeau non voilà et merci à Platini Menga ministre d'État voilà moi j'ai dit bye bye pour aujourd'hui on se retrouve juste à la prochaine mais numéro de téléphone au PC toi bien na bossa na kutika na pesa numéro na téléphone est plus 243 89 54 86 320 plus 243 89 54 86 320 na bandela babanga na bango tekelo mettre isa ya zalaka na mboka kuna peut-être WhatsApp ko leka tete WhatsApp plutôt na mboka kuna zanga na eleka na ngo nyonso to eleka ka poto comme na miso civilisé plus 243 89 54 86 320 numéro na téléphone yango wana en tout cas souci na ngeza ke non bobanga ti bomona miracle bomona na temple te obanga ke na tika batu te soko yende na koteka batu nde tokoteka nde batu mais soko yende na oteke to teka batu selanga na moi makoki na nga parce que kisela nde ngwana so ke maître nazana moi 50000 francs na nga nazana moi 10 euros na nga moi 20 euros na nga aider nga na problème nazana ngo na ko aider yo ya comprendre mais soko lobi ke maître ngani na boya ntuka na yena koma mutambongo otande bata koteka okoteka parce que il faut que ça la ouvert il faut que le baga vérité exacte ko liki na YouTube comme ko sa batu ke boyebo sima tant muto ko benga yo osala ka no mbana te oh yo souci na tant muso oteka batu ti ngai na za mettre isa d'autant bozo mona moni tanga ba biso ke mettre isa avani na mboka ya batu wana sike bozali hésiter te pour défater pese loko zwe loko voilà et merci beaucoup à grâce ngate ben ngate babi chacha kuketama pourquoi pas apprécier ngate maman Marie kuketama moi si à pote voilà en direct des États-Unis j'ai dit bye bye on se retrouve à la prochaine ciao.